Bonjour, Bandeko Balandi Congo Suisse Télévision. Nayebi ke boze belé bozo landa ba émission na bino ya kitoko balobi masolo. To solo la yango na nani to lobi to solo la kana bato nyonso. Nangonga oyo to pesi bino bambote belé sika ozali papa John Simao motema mama Micheline bambote belé. Nazomona wana kati na Paris na moni Audrey mama Lopango babi ye fimbu na fimbu. Na Chypre tokeli grand prêtre Glody Malenga ici kozali en tout cas de gros bisous. Nazomona ana Voldi mwana muke na bangenge na ye Alex mwana muke ya patron na pesi bambote langue belé na famille nanga ici kana sobozali en tout cas merci beaucoup et aujourd'hui tozo ko recevoir mutu munene o balobi mes respects moto na Nzambe tozo recevoir pasteur Emmanuel o akoyebisa biso makambo oyo koleka makambo ezoleka mikolo toyebi actualité te bande kolanga actualité ezaka ka moko o ezali ya coronavirus par rapport ya ba église par rapport ya basala Nzambe lelo to yambeli bino moto munene biso ngana bengaka bango batu minene parce que bango baza ndenge moko te na batu nyonso mosala Nzambe munene o yambeli o ayeli biso katna o esika na ko solo la masolo o ezali ya COVID-19 coronavirus na kati mboka na biso Congo Kinshasa. Papa na biso pasteur Emmanuel toyambio na plateau na biso à Congo Suisse Télévision boye malamu. Merci maman, merci beaucoup pour l'invitation. Oui, pasteur Emmanuel aza pasteur moko ya église chrétienne de Lingwala oya yeli biso katna oyesika tozo betani masolo ya COVID-19 masolo ya coronavirus oyo pandémie oyo sali rage katina monde mobimba pasteur lolenge moko to bandi ba question na biso lolenge moko ya COVID-19 oyo ezotungisama na kati ya mboka Kinshasa na kati ya monde entier mais biso na Congo tolobi ezali to ezate na kana yo pasteur. Merci maman pour na motuna o pesina biso kolanda bakonzi oyo bazako kamba biso baminganga oyo bayebi makambo ya bokono na nzela mokonzi ya mboka bayebaki na konformer biso ke bokono wana eza na mboka na biso bokono eza na mboka na biso en tant que yo pasteur eloko nini oyo koki ko faire face na kati ya bokono wana parce que balobi to sangana lisusu te na ba église to poussa na pene ya batu te to zala en mettre ba mesure préventif wana na tant que yo pasteur oza d'accord na ba mesure préventif o ba konza mboka na biso bazui bon bato oyo batangi minganga bato oyo batangi médecine bayebi bokono na bokono ndenge nini e fonctionnaka eza na bokono mususu soki mutu azana yango akoti kopesa moninga te nzabe na bokono mususu soki mutu azana yango bozana ye place moko okozwa yango na lopete nde bakonzi ya mboka na minganga oyo batangi bokono wana balobi ke bokono oyo ya coronavirus esengeli tomi batela pour que tozwa yango te alors ba instruction oyo bapesi esengeli totosa yango pour que tomi batela et puis to panza yango te esuka bato bazala na kimia ba activité na biso ezonga ndenge ezalaki liboso. Voilà, ba activité na biso ezonga yango na tolobi mutuna mususu pasteur en tant que yo pasteur comment bozo vivre moment oyo ya COVID-19 moment oyo pona ba église comment biso babino ba pasteur bozo vivre yango? Bon, c'était un moment difficile. Un moment difficile parce que ça a arrêté l'activité à l'église dans le sens de la communion fraternelle. Dans le sens, la Bible dit que la première communauté chrétienne persévérait tous ensemble dans l'enseignement des apôtres, dans la fraction de pain, dans la communion fraternelle et dans le prière. Lelo masanga wanezali susute tokomi kosanga na bandako. Donc, kokutana bandeko ekomi pasi moment d'édification ekomi pasi la vie de l'église c'est comme ils ont la bomo ya mbisi kati na mai. Donc mbisi aza aller so aza na kati na mai. So bimise na mai oche na mokili akobika me ezana tango mingi te. Donc pour ça na biso zali que vraiment que l'église tozonga na activité na biso normale afin que to continuer na ko se préparer pour na boye ya mokonzi na biso Yesu Kristo. Que pasteur kozonga na mokonzi ya Yesu Kristo église bandimi bazana ba difficulté
parce que bazo sangana te. Et c'est réel vraiment ndenge bazo sangana te wana et c'est foi kaka esenga kaka bato basangana ndenge to sangana kawana pondongo lobi à l'église tozana besoin que activité zonga pour toyoka bien. C'est que foi kaka ya bandimi kaka po bato basangana to esika pe bango bazali bakoko sangana te mais bazakaka na bonzambe wana. OK. C'est que Bible ezako yebisa biso que chaque enfant de Dieu aza tempelo ya molimo mo santo. Et que moi nzambe moko na moko esengeli a offrir pa nzambe un culte agréable. Même ceux qui aza yemoko à partir ya maloba oya yoka na église il peut aussi voyager non. Moi nzambe ko peut voyager a sali pe une année place mo église à la raté mais bon nzambe o ezakati na ye ezako batela ye azako tanga liloba na nzambe azako bondela pour que a garder communion na ye na nzambe parce que ça la maka ndenge moko toza siko na ki na pandémie oyo donc tozo sangana te mais bana na nzambe nyonso o bayebi ke badana foi na bango bakoko sala lolenge nini. Bon esengeli toyeba que biso bana nzambe kimelo na biso za nzambe c'est lui notre haute retraite. La Bible dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute la parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Et aussi, moi, dans Nzambe, na tango oyo, na keke oyo, oyo toza osangana te. Aza na Bible na yenandako. Et sengeli amanola yango tongo. Pourquoi? Eza kutu moment moko ya kitoko, oyo sengeli mutu na mutu, amekampe ko évaluer niveau ya foi na ye. Peut-être bato mususu bazalaka na kondima tango bazala na église. Lelo oyo boza yo moko, au sentir évaluer est-ce que nga penza bo santo zakati nanga est-ce que nga na vie à prière zakati nanga est-ce que nga na zakana posa liloba na nzambe est-ce que bobangi ya nzambe penza zakati nanga. C'est maintenant là que chacun doit vérifier réellement ce qu'il a zakana kondima parce que zakana ngote na nzela losambo asenga assistance ya nzambe nzambe asunga pour que niveau na ye mata bon nzambe za la spontané kati na ye alinga nzambe aza na vie à prière et puis à cause la stable sur le plan. Na bana na nzambe misuna minute oyo pendant que malade wana yé et ça qui même pas na kolo bataba une semaine ou bien un mois avant malade wana ya ba uti kozala lokola na communion ya sikana nzambe est-ce que penda fo na bango ekozala lolingi moko ba aussi bakoba na kati ya communion fraternelle wana eza mutuna moko kitoko. Alors bandimi na biso wana toza na lolenge oyo toza kosunga bango. C'est ça. Na nzela ya ba réseaux sociaux. Na niveau ya église na biso tosala groupe ya église chrétienne de Lingwala. Na groupe wana toza na ba mateya totindaka ngo audio ezali ba vidéo ezali. Ba mateya pe ya kokoma ezali oyo toza ko s'entretenir régulièrement pour que bana nzambe baza toujours na état ya prière. Et aussi avant même to kabwana nzambe akambaki biso to sala ba hôtel de maison to yebaki na construire ba na nzambe que chaque famille esengeli za na hôtel de prière hôtel de maison na ba heure eux ali fixé sengaki ba se retrouver na niveau ya famille ba na ko bondela pe po na ko partager lo lingi ngande ba na nzambe baza ko s'entretenir ceux qui difficulté za ba ko benga pasteur passer li kambo bosongo les ali to sala ngo ndenge nini na kosunga mamoli mu musantu toza kosunga bango salabo et puis kimia eza kofanda katna surtout ba bazana kondima mukie wana ouais toza to yebi lokola ba papa to yebi comment est-ce que to ti kosunga bango na nzela ka liloba na nzambe pe na nzela losambo to ko samba na bango na nzela ya téléphone parce que toza na temps moko oyo eza difficile mais eza impossible te ko sala musala na nzambe toza ko sala yango d'une manière ou d'une autre et puis nzambe na biso za kosunga pe nso to eza kotambola malamu. Oui, pasteur, tomoni actualité monene eza vraiment na kati ya monde où ezaka ya pandémie Covid-19. Quelle position au bino ba pasteur bozozwa position nini par rapport ya ba mesure wana o ezalaki propager na mokili mobimba ke le mesure sanitaire biso no stoye biango position nini o bino ba pasteur bozwi par rapport ya ba mesure wana Nena lobaki la position de l'église est claire. Bana nzambe sengeto ba que na psaume 46 ko bana na premier verset qui notre troisième Bible ezakoloba Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Donc nzambe azalaka pona biso bana na ye un refuge,
et un appui, un secours qui ne manque pas dans la détresse. Le temps ici, c'est vraiment le moment de détresse. Mais la Bible dit encore, au jour de la détresse, nous devons crier à lui. Ouais, invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras, l'Éternel ton Dieu. Psaume 150. Donc, un moment où Nzambe, Sengeli Babel Nzambe. C'est-à-dire, par Liboso, tu as que Nzambe nde aza refuge na biso. Ça, c'est un. Tout ça, c'est un kimia makas. Parce que ils ont makambo oyo elekaka na butu soki tolali tomona kango te Nzambe nde abatelaka biso. Na kotala ndenge makambo eza koleka mikolo bokono ezali d'abord kimia ezala mobateli na biso eza Yesu Kristo. La Bible dit l'ange de l'Éternel eza ko camper autour ya ba oyo babangaka Nzambe pona ko arracher bango na danger. C'est-à-dire Nzambe nde abatelaka. Mais de l'autre côté, Nzambe apesi biso mayele. Apesi biso mayele ya kososola. Que ezana makambo oyo mutakoshi kosala yango te. Lokola na lobaki lobi na émission tozalaki awa que même ceux qui Nzambe aza ko batela biso mona Nzambe ko telema na makadam te mutuka etuta yo parce que non Nzambe abatela biso ko tinda mwanje na ye alonga biso na makama. Oui pasteur to yebi ba ka belé bongo Nzambe abatela biso déjà bablo mo bongo malade ezama lo Nzambe ko batela kaka. Nzambe abatela kana tango mutu azala makoki te mutu ayebite. Biblia ezakoloba na Marc chapitre 16 que voici tala bilembo oyo ezakobila mutu oyo ayebi Nzambe akomela ngenge, c'est-à-dire akoki komela poison ekosala eloko te enyiki koloba te ke mutu ayebi ke oyo ezali verre ya poison azwi yango ameli mpo na Nzambe abikisa ye te ke soki mutu mwana Nzambe ayebi te ke batieli ye poison soki ameli yango ayebi te Nzambe akobatela ye. Nazwi ndakisa mususu Shadrach, Meshach, Abednego. Basailaki Nzambe na bango na bosembo. Bazui bango babwaki bango na moto. Miniti muke mokonzi apusani atala moni bato mine na kati ya moto. Atuni na tobwaki misato me oya mine ya uti wapi. Abi naza komona elongi na ye lokola elongi ya mwana ya banzambe. Abi Nzambe atindi ange na ye pona aya kokangola Shadrach, Meshach, Abednego. C'est-à-dire que tant mutu aza kosaila Nzambe na bosembo mais eloko songole komele sans que ayeba Nzambe ya Israël oya sambelaka oya ndimela akokangola mais na bomoto pasteur to yeba que c'est que bato bazo kufa lelo na coronavirus bato ba kufa lelo na coronavirus baza batambola na bosembo te to lo babongo non tolobi bongo te toza ko pona bana Nzambe toza ko par rapport ya ba instruction oyo ba konzi ba pesi voilà. Parce que likambo instruction likambo ya kotosa ba instruction parce que Bible eza koloba que mwana oyo ayokaka instruction ndi aza mwana ya mayele parce que akotambola na prudence. Voilà. Vous comprenez? Oyo aza koyoka azana la koyoka instruction ya baboti akoumela. Ba konzi ba pesi so ba instruction que non attention bokono wana ba pesa na kana yango. Esengeli kozala na prudence tango ozana mutu sola na ina distance ya 1 mètre. Bobomba munoko na yo na cache nez. Kopesa mutu mbote na maboko te soki olingi kokosola kosala inte tiango awa na kati ya loboko na yo sengeli kotosa yango Nzambe apekisi yango elingi koloba te ke soki mutu atie kashne azana kondima te non azana kondima Bible bike ba mekaka Nzambe te Satana amema Yesu likolo ya église likolo ya temple ayebisi abiso ki oza mwana ya Nzambe mibwaka parce que komami ke Nzambe akotinda ba ange bakobatela yo pour que Yesu abi ba mekaka Nzambe te Nzambe batindika kai na makasi te Nzambe batindika Nzambe asalaka makambo na volonté na esenge yo otosa Nzambe otosa be mibeko tango tosi mibeko Nzambe akobatela soki makoki na yo ezati mais na bomoto na yo moko oyebi likambo ke ezali mabe eloko wana kufa ezali o ezali moto bino na tia mosapi na moto parce que Bible bi ke Nzambe akobatela biso na moto te ezabongo te sengeli toyeba na ko mayele na biso isala. Et puis, où ils allaient être dans Nzambe, tout tigeli Nzambe, ils allaient maïla bomoto, tout ça maïla bomoto. Voilà, où ils allaient maïla moto, tout ça la bomoto. Papa, toujours mona car na kaya malade yango wana COVID-19, où ils a pandémie et simbi mokili mobimba lelo. Mais comportement ya ba pasteur, oh ba commune yango lelo vis-à-vis ya ba nzimi na bango. Ya kotinda ka ba botine botela biso ba offrande. Ba offrande botinda ngona ba M-Pesa ba offrande botinda ngona ba Orange Money
comportement wana penza vis-à-vis ya bandimi. Est-ce que eza biblique tokokolo bake eza nesika moko boye komamaka ke soki église eza kokangama ba offrande totindaka na ba MPesa na ba Orange Man. Bon, offrande tingai toyeba que ezara toujours volontaire. Offrande batindika na makasi te. Offrande eza ko pesa, eza ko offrir non? Offrir. Offrande eza impoté. Mais lelo comme le gars moi obligation moko boye timba na Orange Man. Offrande eza impoté. Soki nzambe la Bible dit c'est Dieu qui donne la sémence au semeur. Nzambe apesa la sémence na ba semeur na ko pesa passage na yango pour que bana nzambe ils en a 2 Corinthiens chapitre 9 verset 10. Bible dit c'est lui qui fournit la sémence au semeur. Le ce qui nzambe apesi mboto epa ya mololo nde mololo na kolona. David aza koloba nkolo oyo to pesi yo eza oyo pesa kibiso. Le ce qui nzambe apesi mwana nzambe pe ayebi na kolona pona esa ya musala na nzambe. Mais ce n'est pas une obligation. Eza ba poussa mutu na makasi te ke tinda te eza impoté. Eza eloko auto sala kango na esengo na mutema parce que sengai to sunga musala na nzambe. S'il y a un besoin à l'église parce que neto zaboé ba église e kangi mais ba église mingi ba masanga mingi baza ba locataire. Il faut to futa ba loyer. Surtout to futa ba loyer mbongo to kozango wapi. Siko ndenge ekota na MPesa wana ezokende pena osala musala na nzambe. Bon, eza ko dépendre na organisation ya église na église. Eza ba église mususu eza ya bato. Esa biso exemple église na. Bon, biso net na toza mikolo oyo toza ko s'organiser to futa loyer par souscription. Souscription ya loyer à mois de mars. To salaire yango déjà sauf loyer à mois d'avril. Si ko mutu oyo a souscrivaki na mois de mars a kopesa na ba voyant surtout. Wana ezaki ya mutu na mutu. Mais mois d'avril comme activité ezate toza na ba ndeko oyo baza comme ba partenaire. Hein, ba partenaire oyo bazwa mokano ya kosala nzambe na bambongo na bango. Bana nzambe vraiment on ne le dérange pas. On ne dérange pas. Oyo amoniki aza na mbongo na ya koki kosunga mosala na nzambe na ndenge na ye asali yango. Mais on toza kotinda ba message ke botinda mambongo tete. Eza bato oyo baza na makoki ya kosunga mosala na nzambe pona kofuta loyer ya église nous devons le faire. Mais toza ko imposer mutu moko te ke tinda mbongo na MPesa tala numéro yango oyo soko tindi te okolakela mabe te toza kuna te. Voilà, vraiment, il va vraiment bongo, pasteur Emmanuel. Yango na tongi to tu na osumutu na moko face ya pandémie oyo COVID-19 comportement na bino ba pasteur na ndako na ba quartier bisika obozo vanda po ba mingi na minute oyo to yebike ba mingi ba se retrouver na bangomba ba misusu na minute oyo vraiment oromona ete ngomba jeûne et prière mais sikoyo na lolenge wana biso to yambi yo na kati ya chaîne na biso ya kolakisa ke no pasteur Emmanuel ye wana ndenge nini comportement na face ya pandémie oyo parce que to koko pesa ma exemple na minute to loba papa na biso wale sazo se retrouver na ngomba ye wana zo bondela pona réponse ya maladie o estake batu siko face wana yo lokola yo mosali ya nzambe okoko yebisa biso nini comment tu te comportes pendant par période oyo ya COVID-19. OK, merci maman pour la motuna oyo situation oyo ekomeli humanité parce que ils a problème à RDCT. Nous avons des frères aux États-Unis, nous avons des frères en France, nous avons des frères partout. Puis nous sommes bakoufi. Hein, bandeko ba famille, ba relation c'est de bakoufi. Le comportement tous en angolelo est semblable na temps oyo Israël bazalaki na Égypte. Avant na Israël babima na Égypte, Pharaon oyo azalaki na période où on azalaki incrédule. Il ne croyait pas à l'Éternel. Et Dieu a multiplié les fléaux. Les fléaux, ils sont différents de la pandémie. Parce que les ont touché l'Égypte et Mobimba. Sauf Goshen. Goshen, ils ont ville où les Hébreux ont touché parce que les Zambie ont longo na bango.
Mais et ça qui que tant Nzambe a matissé dimension a commis la troisième fléau. Déjà makborodo ba commis partout. Tina bambetu. Pharaon a bengi Moïse abi pardon. Sambe la Nzambe. Abiki sanga. A longola biso eloko oyo. Pharaon a bané kondi Nzambe te, mais après ça qui requête et pas à Moïse. La Bible dit que Moïse a prié et Dieu a retiré. Voilà. Vous comprenez? Tant oyo toza na présence en Nzambe. Toza ko senga Nzambe parce que c'est lui qui est au-dessus de toutes choses. On l'appelle El Elyon, le maître du ciel et de la terre. Il domine dans le ciel et il domine sur la terre. C'est Dieu qui règne sur la loi à Mokili. Il n'y a pas quelque chose dans ce monde ici qui peut résister devant l'Éternel. Quand Jésus-Christ était encore vivant, les gens pouvaient s'étonner. Ils disaient, mais qui est celui-ci à qui le vent obéit? C'est-à-dire qu'il a le pouvoir de dire un mot. Et aujourd'hui, il met fin à l'existence du coronavirus. Ouais. Il n'y a rien qui peut... Le corona est un combo. Mais il y a un nom qui est élevé au-dessus de tout nom. C'est le nom de Jésus-Christ. Et nous croyons à ça. Voilà pourquoi nous sommes constamment à genoux devant ces dieux. Pour nous implorer grâce à Nzambe. Nzambe a retiré le coronavirus. A retiré en haut. Il y a beaucoup d'innocents où bazako kufa. Alors Dieu par sa compassion. S'il y a quelqu'un qui est amour, c'est Dieu. Quelle façon, pasteur, dans quelle façon ni comportement on a affiché devant la pandémie? Quelle façon? Parce que les gens sont gênés. Les gens bangomba. Donc, façon ni oyo ozo implorer Nzambe na likolo maladie oyo. Au monde il y a de ces choses hein. Oui, ça dans l'intimité en Nzambe, c'est étonnant. Voilà. C'est étonnant de voir un homme de Dieu en gêne et on le balance dans la place publique. C'est une honte. La Bible dit quand quelqu'un veut prier, il doit entrer dans sa chambre, fermer les fenêtres, invoquer son Dieu qui est dans le secret, qui écoute dans le secret, il va le voir. C'est que makambo papa na biso alesa bazo lakisa biso ngweza mabe. Mais il faut lui poser cette question là. Est-ce que moi j'ai besoin que quand je prie Dieu comme me balance pour faire quoi? Azo lakisa kaka lolenge nini ndenge mawanzambe kitela biso. Non, Dieu agit dans le secret. Dieu agit dans les secrets. Je ne peux pas comme ça m'exposer. Je vais impressionner qui? Je vais impressionner Dieu? Mais non. Non. Quand je suis en prière, c'est une intimité. Ce sont des moments de qualité. Et à un moment là, je suis en train de pleurer. Hein, maman, je ne vais pas m'exposer. Ça c'est impressionner les gens. Hein? Même Christ lui-même s'est retiré. Il précédait l'aurore avant que ton étalana c'est lui notre modèle. Hein? Si nous voulons intercéder, prier, non, on ne doit pas s'exposer. Hein? On n'implore pas aux gens, mais nous implorons la faveur de Dieu. Mais lui, donc, il fait ça pour Dieu. Bon, ça c'est lui. Mais le modèle, ce n'est pas ça. Le modèle, c'est-à-dire je me retire en tant qu'homme de Dieu et je ne ferai pas ça une publicité. Non, ce n'est pas une sensibilisation. On a médiatisé pour quel intérêt? Pour quel intérêt? Hein? Non, c'est Dieu qui exauce. Et c'est dans le secret. C'est Dieu qui connaît la disposition de vos cœurs. Non. Je cherche Dieu dans le secret. Pas seulement moi, les bien-aimés avec qui nous travaillons, et aussi l'église. On leur a donné des orientations, requêtes. Nous prions non seulement pour l'église, la RDC, le monde. En tant que père, il y a un danger dans le monde. Nous implorons la faveur de Dieu parce que seul lui est capable. Est-ce que vous avez un occultiste? Il y a franc-maçonnerie. Est-ce que au monde en Italie? Parce que nous avons solo moko. Il disait aux enfants d'Israël, l'Éternel est un. Il n'y en a pas deux. Dieu est unique. Vous n'aurez pas un autre Dieu au devant de lui. C'est que Banzam soit Banzam Malukuta. Bon, je disais hier ici que Dieu fait chaque chose avec but. Voilà. Vous comprenez? Les enfants de Dieu, Seigneur, va tirer les leçons par rapport au coronavirus. Au moins, il y a des gens qui
Mais mingi baba ngali fait le bon côté. Parce qu'ils ne sont pas informés. C'est que nous, les pasteurs, nous avons la responsabilité de laisser d'abord le problème de la bénédiction. Venez au Kozo Abana, au Kozo Mabota. Il faut que les gens voient d'abord leur finalité. Parce que ce qui est à craindre, ce n'est pas la mort de la chair. Parce que même Christ, le Fils de Dieu, est mort dans la chair. Mais nous ne voulons pas aller dans la seconde mort. Nous ne voulons pas le jugement, nous voulons voir le Seigneur. Voilà, c'est le moment pour nous aujourd'hui de fuir le jugement. C'est de croire, de chercher la vie de refuge, de chercher la protection. La véritable protection, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui nous garde, non seulement contre le coronavirus, il nous garde aussi contre l'enfer. L'enfer que le monde ignore aujourd'hui. L'enfer est vrai. Comme les gens disent que non, papa, corona est à solo, l'ifélopé est à solo. C'est le moment de comprendre que, donc, koufa yanzoto. Or, nous avons éternel. C'est l'âme qui est éternelle. C'est-à-dire que l'âme est amout. Ce qui nous autres koufi, l'âme peut s'engager le koufa. Mais ce qui est amout et qui ne rende konyo comme on a l'ifélo. Konyo comme on a l'ifélo, et ça a une souffrance éternelle. Une séparation définitive et éternelle avec Dieu. Or, c'est le moment où tu as na Yesu. Pour que tu aies un koufi dans zoto oyo. Nous avons repéré un zoto oyo incorruptible. Un corps de gloire. Et je vivrai éternellement à côté de mon Seigneur de gloire. Vraiment, Papa Nabiso, Pasteur Emmanuel, qu'est-ce que tu peux dire aux chrétiens na minute où ils ont besoin, soif, ya koyoka liloba nzambe, soif ya koloba tout kata mutu moko asambela ngai, mais bazomona ngo te. Eloko nini okoko yebisa bango na ngonga oyo bazolanda yo. Ya koyebisa bango que non, restez calme pour la maladie oyo. Donc base à la panique. Qu'est-ce que vous pouvez encore dire comme rappel pour le coronavirus? Je sais que ce que tout le monde a bolingo za nzambe. Ils en a verset mo yebani Jean chapitre 3 verset. La Bible dit Dieu a tant aimé le monde, le monde là et les méchants et les bons et les justes. Dieu a aimé tout le monde. Et aujourd'hui, la porte du ciel, Israël au Kangamate, Israël au Fungwama. Parce que Nzambe a Zelarabatu. Tout le monde va reconnaître Jésus Christ mabok Israël au Fungwama. Si tu es malade, aux ana corona. Mais il n'y a pas que corona. Maman, donc c'est comme si tu as sida, tu as tuber, tu as cancer, tu as stérilité. Non. Ezali, notre Dieu, il est celui qui nous guérit de toute maladie. Amen. Et au-delà des maladies, il donne d'abord la vie éternelle. Amen. Et après ça, bon moya seko. C'est-à-dire ceux qui ont pas dans Zambé, à Kobiki ça on en autres. Donc asimbaka corps, âme et esprit. Donc abikisi molimo, abikisi molema, pe abikisi nzoto nayo. Aboyaka mutute. Quel que soit le mal oyo sa na mokili. Balingami Nzambe na ikulusu. Bazalaki misato. Yé na kati, brigand moko na gauche, mususu na droite. Brigand oyo azalaki talboko na ya gauche. Ou mususu bane ko finga bitala, okoki ko finga été. Lui, il ne mérite pas ça, mais nous méritons ça. Abisi abi, Seigneur, quand tu reviendras dans ta gloire, souviens-toi de moi. Yesoyo ki boyabi non moto asimi motema nangabi lelo kaka. Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Habite que non parce que yo sala ki brigand. Oboma bat te. Tant mon kaka mutu à reconnaître ma benae, na vie na ke ngana za mutu masum na za mutu ma be. Pe à reconnaître seigneurie à Jésus-Christ. Jésus-Christ pardonne ses péchés et a garanti une vie éternelle. Mais ceux qui nzambe wana ko pesa obo moya seko bongo kolongo na nzoto ko pesa ote. Dieu est capable de guérir toute maladie aujourd'hui même. Il a le pouvoir d'ordonner. Parce qu'il y a des mots qui il ordonne et la chose arrive. C'est comme ça. Merci beaucoup. Presque à la fin de l'émission. Pasteur Emmanuel Naningina Loba. Attends, Loba, mon côté, Nicolas, la chaîne Nabiso. Au Pambo, la Biso, Atapo, Papa Jonas Sepe, la Kuna na Suisse. Oyebi mutumbo na Bible ba benga ye Obed-Edom. Obed-Edom tango na ya David ba Philistin ba zwara arche. Alors tango David a sepeli comme ma arche na Jérusalem atia na char. Un monsieur Uza asimbaki arche et puis nzamba betaki parce que
azaki na qualité on a te azaki lévité somo wana bazu arche batia on anda ko ya Obed-Edom. Et la Bible dit pendant tout le temps que arche azaki na ndako ya Obed-Edom, Dieu avait béni la maison d'Obed-Edom. Et la Bible dit celui qui vous reçoit me reçoit. Donc quand vous avez reçu l'homme de Dieu, c'est que vous avez reçu Dieu. Lorsque le ciel s'ouvre, on le reçoit au nom de Jésus. Inonde la bénédiction na chaîne Oyo. Et que tout le temps que chaîne Oyo ko salaka, Nzambe à Israël, akanisa évangile te amilelo. Amen. Pambola bino, apé ça ba matériel asika. Nzambe apé ça bino bato ba s'abonner belé bo pambola. Amen, amen, amen. Vraiment la pamboli bino na kombo na Yesu Christ. Merci beaucoup pasteur. Merci de recevoir en haut vraiment na motema moko ya ko fond maman. Merci, merci to komina suka émission na biso. Vraiment tozo remercier bato nyonso o batali biso na mokolo. Le pasteur to lingi to pesa. O pesi contact na yo te to bosani. Ouais, c'est pasteur Emmanuel Ikombe, le pasteur de l'église chrétienne de Lingwala. Toza sur Isangi 255. Arrêt Isam sur 24 novembre. Toza wana, toza ko sangana na temps ya biso temps normal to sangana ka mardi, jeudi et dimanche. So na toza na poso kuta na pasteur, son numéro c'est 081 510 97 83. Et puis pasteur Ayambaka lundi de 16h à 18h. Pasteur Bandela mon numéro bien. Mon numéro de téléphone est à 081 97 83. 081 510 97 83. Voilà, merci bandeko balandi émission na bino et sili to solo la yango to solo li yango bomoni ndenge pasteur ayebisi biso maladi o bobanga ngo te bana nzambe nyonso boyoki ye moko mosala nzambe alobi. Donc ne pas peur, gardez toujours votre foi, boki mate bo zapete, restez branchés na Congo Suisse Télévision pe émission na bino kitoko bozolanda la servante de l'Éternel, la servante R9 o na mibenga ka Rachel Gikanji Nzambe nanga pambola bino tokutani na mikolo koya misika papa John azali ne zappez pas papa John, merci infiniment na maman Micheline misika bozali dans le monde entier na kokite koloba makambo belé mais ciao, à la prochaine.